nzela nzambe zana stratégie ko yebela pokoma et ça lokola soki test une équipe ko linga to ko bazo peso passe to ki marabale terrain mbolu ko balo ko mela pema tika na angle na yo zeso ba katio ka fin ko ta ko tala ba ngi no pese passe te mais me ko ayebi bali c'est ça on est sur fraîchement sinon tu aussi ma touche na kari puisque combien de pardon combien de difficultés à vivre écouter na yo tam su chemin nzamba tu pas tenter na kozala sir na po na piaka na yo mais ba tu so ba moni bisole ki mulai moni alende nenga combien azui et asuki et trobaki ni ndoko timela batali cho nzamba prévenir biso ba danger belé fatali so nana lingio na lero zangi nana lingio na lero zui poso kozaka bozi mona mututero za no pembene malamu ya mabe combien ba lia poison et pas pire bango au retour on dit matin mutabomi on te fait confiance yango l'exception sur ba test à difficulté au moins mutu mutu tali eh alende alungana kuna nya onana ngo pas bique limite tant comme le bi papa makamba fi utana nzamba au rotanga ti suka o lekinga na makamutu même comme ça on a pas nzamba koto mankati suka mutu msupe vaut rien na kidi baka papa challenger na miso batatuellement coup de tête à suka ki twamina champion eh asa fouterité coup de tête pour na fouterité na jouer est-ce que coup de tête pour na jouer na faut jouer sur les gars moula ils sont mis sauter rotater base on a coup de chaîne na fiata tangate sur zamba mais simba raté challenger nous maman ba tondre mlongo a prière sanya ba e ba mona jeune à côté à 14 jours ba ngaka répondre église te vraiment forcer passer jeune te côté za muke te côté à 14 jours ba uti na te côté à 9 jours tala ba on peut ba prière te que nous te ba prier kolela na kolela ba dossier les cas kilo ouah bango na bango ça veut dire prier ouah tant on se passe quand oui je filme na même eh oui qui a molende na prière on se pas prier na tazole la boy eh oni batimzo fando ba ana ba yo tala ba dossier ana c'est les cas bino mikumba boboya tole ba parents boboya tole ba yaya bo mema fi mbango comme si boya mukili liboso na bango bokuta na libako andika bon ce qui va porter là t'es venu ça pas dessus na fêtité conseil que ta maman les cas maman père les kisi surtout ba côté on a papa na invité eh maman so boniko maman za mutakala biso za staff ba android et maman biso mabele combien ba whatsapp eh maman tira makamona papa maman biso minoko to na temps mais abosan qui na état ba maman pe bazaka pe ba chaîne pe na ebisi yo ba mama kala batanga te mais ba bomba makamunyo sokolika basi le basisi ba classe mais bazoba na comportement vie pièce kolingaka te pièce ezangi neloko basengi yo okesomba ya sika meza yango te po ba adapter po eza ya sika luka tokuta na occasion ya pièce wana malgré te umela memekaka kocha akozana ba caprice me ya ndenge ya kotosa po ebike na uta na ye tozana ye ke otia pièce ya sika o bakumisi mais eza ya yeti baketia bapesa ngo lokumu po eza ya sika mais esimbi nango na eloko esimbi penza na eloko yango te po ekobalana te ya koyana kisika ye mpe kotala te loko eza yanga te na kosepela na yo te bakokoma te dona kisika no mais aboyi kaka aboyi na ye yo mais zwa pièce kaka eloko wana mais ya kala ya moninga mosusu mais ezaka na modele wana nete soso compare basi ninyi ndenge lobana mutu ayebi ndenge ya kimutu par rapport ya nyama ayebi ndenge ya kinyama biso na banyama toza catégorie moko selon ndenge basalela soko salinga opération bon mona nga michopone tia museleke te nete soso na comprendre azaka na foi azana bapanzi muses baka mukusa akwanja na kimil selo kimil seleke te nete soso comprendre comment na pesa ba exemple tala nyama lokola nyoka azanga maboko masanta ka les on dirait biso nde tozalaka bazaka pe na caresse osimanga kotali kote simbanga kote ase matama loboko muke est-ce maboko ezalaki wapi po matana caresse tina mutu soki te nde kinyoka batiana ka mato itende babalana te de bilanga koko ya kozwa buka olingi kende kutu kisha pamba kotongola te eza bafase bokola na bango so balakisi ezaka na nsima ndako afo kende buka bwaka mbongo alibende mpo eza en effet nete soso comprendre mais yo na de bato balingaka to tielo nyamawa de bakisela nyonso lokola kibaka donc ti nyonso bakenda kolela ne bembe baleli bembe ne sengo donc ti bato bakenda kolela bembe bakenda kolela ngone sengo bato wali boso bembe bazolela balela ba document na ye azangi de pesa kolelela akekutana bembe mo afandi ko alingi bembe nzoko zo le bembe te ba document na enda ko mosanza ngo wana so boteli ole le bembe bien amilelela mokato ngana umenya bano ngana kobela mama même so wa
baza kozosimba ekolela mingi te ekoki aolela ye te. Bantaka muntu oye penda simba kisi ya yo nini mukile eza munene kendo simba kisi neti baninga oyo ali kendo betela ngo tolo yo poza oyo comme na bana makambo clair toza la transparent tia mukili démocratie na kotela ko tia jamais muta mukili mal à l'aise tant que respirer na koteya nde makambo batini ngana te apo na pas de kolongola na danger to kota lola soka yo kinga bien soka boy mafu asa mamna ye bon to na démocratie à vie profiter na yo ngana tika masanga zaki kitoko ngasa kindumba zaki bien na kata pour le pesinga conseil que ba koto za kota faux soko to sikuni ko simba te landanga na pesi bikila be pesimba eza na ba no makambo frère tina tel que ba netinga na ndinga chikite meta singa surtout tanga mingi ndoko ko ka 1+1 donc mo fandela ngo ko kuleba pourquoi baninga batombola misapi mingi ngalo zo ba l'échec na ko beta kaki dio elanga te kindobika. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo pe bambona nga bien ya on a préféré na sala nga vio Toyebi accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai bongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour le poso ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Mesdames et messieurs, vous cultivez sur Nouvelle Tendance Télévision, encore une fois de plus, nous sommes de retour. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Vérité et Réalité. Une émission que vous avez toujours préférée, cette émission qui vous apporte l'ambiance, la gaieté et pourquoi pas vous informer également parce que nous avons ce devoir aussi de vous informer de temps à autre. Partout à travers le monde. Infiniment merci à toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Gédéon qui est à la prise de vue. Merci également à Jordan Panzuka sur la réalisation de cette émission. Infiniment merci à notre sponsor Yadjani Sita Ntungam Putubangamituri depuis Switzerland, un homme réglo, crédible. Merci aussi surtout au Bazalarana Bisso et Longo. En tout cas, ceux qui va lobby, il faut aimer mon JL Lukombo de Genève. Merci Claudine Bossaou. Merci à Mami Mwandekela Mwanzambe. Merci aussi Nabandeko Nyon surtout Bazalarana Bisso et Longo. Véritablement femme d'affaires chouchou Natati là. Merci Pembo Tenayo, Malolo Loris la congolaise Nambosa Nyoté, le vieux sage Joli Mwamba depuis Paris. Napesio Mote, merci. Na Francis Beto fait bonne année Nicaragua et Arlette temps de mer double. Na c'est lui qui parle en termes de millions et jeune Banangisa depuis Paris. Merci na Binognon surtout au Bokota Labisso. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Passer John Toli APT. Alors retrouvez-les encore aujourd'hui na makamsusu ya Sika de temps à autre parce que rien n'empêche de temps à autre et la rapé ba o pe toloba kipo
et ça la paix que batou bozala bolanda pe biso moi mingi et puis on se rattrape on a qui occasion té ya kokangelo qui peut se rattraper d'une manière ou d'une autre. Nous avons ce plaisir, mesdames, messieurs. Yakozala Lisusu un grand motivateur, pas seulement serviteur de Dieu, mais on se sentira très à l'aise quand je le parle en tant que motivateur. Soyez dans le motivateur. Dans mon arc, ils ont retombé, ils ont mbouma et belé, partout à travers le monde. Surtout en Afrique du Sud. Merci Nabino Mingi, merci na Côte juste nous. Donc, oza la solution pour tu à tempo. Merci Penaye, merci Penabaïke, Oyo Bakozwa occasion à côté la biso. Le numéro qui est affiché, c'est le numéro de notre contact. Vous avez besoin de passer des spots publicitaires. Vous en avez besoin de la promotion. Il y a Makamunayo, Kwezitete, Bengabiso. Vous en avez besoin de ça la couverture. Il y a mariage, il y a événement, Nabino, Kwezitete, Bokiko Bengabiso, Pemusala, Ekosala, Mapena, Nenge et Sengeli. Pasteur John est parmi nous. Mesdames, messieurs, soyez attentifs parce que nous allons décoller. Pasteur John, bonjour. Bonjour mon frère. Alendele, santé. Pepe le makas, tu en as très bien. Très bien makas, malgré moi mais très bien. Son habit très bien, vrai très bien. Moi perte pe kota ate. Bon, perte il y a modèle ni perte ko ya tantôt na moi. Vraiment ça passe. Santé, ko sale ko mais rien. Kota pe na ba nzambe merci, grâce. Donc grâce à ma sécurité. Mérité mais grâce. Mais pasteur John, et ça la renengeni c'est cette façon qu'on la considérer pas parce que tout le monde comme on compte en pas seulement il y a jeune mais tout le monde a responsable ba ko benga yo ezala na mikila poto ezala awa bande ko ebele comment même sous maman moko bengi ceux qui n'ont papa en tout cas ceux qui na landi on sentir que naza béni o ka koto jeune moko en tout cas papa na éviter na ko pesa yo nini au moins même soli kana nzela muto a sepela a pesa yo eloko to melata mai pour la présence na yo il faut se sentir ni na maramio soko gloire wana pe ça normal moi na trouvango normal ça qui moni docteur jamais comme maladie ya muto azobela le docteur soit quand même malade ya muto obela c'est comme il faut docteur donc docteur est capable de faire sa solution na makambu tout ya ba malade ben hôpital pour nous relaxer que musala benga mela on te bat chaque fois pièce kolingaka te pièce ezangi ne loko basengi yo oke somba ya sika mais ya ngote po ba adapter po eza ya sika luka to kuta no occasion ya pièce wana malgré te umela mais mekaka kucha akozana ba caprice mais ya ndenge ya kotosa po ebike na uta na eto zana ye ki otia pièce ya sika o ba kumisi mais eza ya yeti baketia ba pesa ngo lokumu po eza ya sika mais esimbi nango na eloko esimbi penza na eloko ngo te po ekobala na te ya ko yana kisika ya po kotala te loko eza ngate na kosepa na ote ba okoma te dona kisika no mais aboyi na yo mais zwa pièce kaka eloko wana mais akala ya muninga mususu mais saka modèle wana nete so compare chama na bas ninyi ngalo bana mutu ayebi ndenge ya kimutu par rapport ya nyama ayebi ndenge ya kinyama biso na banyama toza catégorie moko selon ndenge basalela soko salinga opération bon mona nga michopone tia muselekete nete so na kopana azaka na foi azana bapanzi muses baka mukusa akwanja na kimir selo kimiselekete nete so comprendre comment na pesa par exemple tala nyama lokola nyoka azanga maboko masantaka les on dirait biso nde tozalaka bazaka pe na caresse aussi manga côté côté simbanga côté assez matama loboko muke est-ce que maboko ezalaki wapi po matana caresse tina mutu soki te ndeki nyoka batiana kamato itende babalana te po compagnie mais nyoka zanga maboko mais tambola pa fila ndenge nini ndi yango base na te so comprendre des schémas donc moni sikoyo mutu foeba oyo zali ko benga mana ko ndoli bimaka motivateur passer tout oui sikoyo place na place sans limite nango maloba mingi oyo batu balobaka ezaka mateya oyo ezalaka considéré oyo tuti likambu na oyo ezali na oyo akutana na ozo prévenir na te so comprendre face so comprendre to bina dossier so le kiki ekota na mata très bien parce que problème to ça na mukileza nini omoni toza ba champion ko mona faute ça to yeba côté faute euteleli or muto ko ina mbeba ba pesa kisu faute makasi te to déjà koya ki akwai na mbeba bolu kande bo réparer bo sani bo bimisa yi bolongo le place bino biso pe ba toto se karambeba muninga comme si abiso nde ebatama
On dit que c'est malamu ya ndi ya mabe. Nous sommes nos frères. Tu connais ba faux pour. Mais ça la attention. Vu ce que ça docteur, ça le la moi non abeti ba quoi ce que bozana bo se kaete. A encourager. Ce que mon abeti ba quoi tel bin bo tel pe mon petit kala aller la rater. Mais ça ta quoi ya pète, ta suer te so dire eh bo gagner ka si les maman na aller limba. Bo intoxiqué ma camion c'est ça là. Ndena je souffrir. Remarquez un accident, comment accident ma casse du chauffeur sort autant la vola kufa penzati. So mon chauffeur kufi un accident c'est que ça qui penda maman na yombi. Pourquoi conscience nous à l'accident. Pas ébi déjà technique. À cause de occasion que nous à respirer. Tant ba te permettre ba mon ko banga de effet derrière ko tchako kima. O milongoli fi sa okuta. Na bo tout en été o bando milongoli ça déjà. Tant bo tout au longueur. De moment mi pesi déjà choc déjà. Na je biso vrai, vifo concentration. Tala ka likambu tisuka. Au moins la solution. Ndelo ke bele bazangi yango na mukili. Autobeng en côté mobile 6e sens. Or 6e sens c'est la catégorie de concentration à base objectif correct. Dans autres tali comme une majuscule côté on a minuscule. Tali on peut na majuscule. Surtout la demi-finale vie boy. C'est on peut na bic rouge, notre solution. Pour côté pas comme on a bic rouge, c'est ça peut na sommaire. Notre solution compensée il a dit keba on dit attention. Donc notez bien. Tu la vie notez bien. Au cas de finale la vie notez bien. Si que ba quand to bambela batu, to qui na poche. Oh yete te ya mutu likambo ya kokutana nango na oyo po kutana nango lukele esko formule ko bimisa na place okuche na kaka potika zala les akende pe kutana changement mutu asa manga mnem susu nde yango to kokate champion ko na ba faute on ba chef yaza mutambe ba oui to comment arbitre même arbitre attends on attendait ce équipe mon Alexandre Boité. On va l'appeler botika faute en attendant. Et puis arbitre monsieur ça quand une équipe à partir de la jeune comme commissaire kanda kanda. Ayini pas binonyo so bopola. Alors bah on qui arbitre hein? Ah mais yé karanga. Ba koto ba gangela ngate ka bango bokomona. Ah tiki. Atemno que mettre du terrain. Attends le hors je sais qu'il a toléré connaissimi malgré tout ba farisa. Mais tendance arbitre peut jouer rôle. Il faut que bande quoi soldat tazanga pété soit qui dans l'état ba pesa que valeur ko lika civil ya mbongo bili malgré tout corrompu ndeko na asima soldat ya soka ye lui comme ya makutala tazanga pété déjà keba zamuta mapinga je to sakani eko yinda malgré tout ka des anasi okoya na mbongo ba koyoka yo ba ko toso ba ko mbongo mais aux années équilibre ba ko mbongo ba ko corrompre likam na ba dossier musu ba botola yo mais ndeko soldat zanga mbongo soka ye explication un peu claire batali c'est pas mona kende ko penda kwa kina mbeba to kangi na pambati na te soso compagnie chima on faut faire attention pourquoi soldat samba makasi que le cas civil a bilo makasi motei faut comme un niveau ko pesa confiance na bandi miselo kana bango kuteleli qui opère confiance na makamba ko dénigraka pour le ministère aux saint bango ce que ba sokana c'est de ba chaque fois té aux un triple honneur pour se représenter ko le muki mais ya rappel ko le makambo ko le muki la tindi ko kota na sentiment sengoté pour les cas miracle on est dans les cas autorité donc bah je peux pas coûter un fara on va comment on se place à colme qui n'a pas ce comment qui t'était pour mutoza mutakota pe ba sentiment na yi ye pasteur comment on est sélectionné ya tala ne bato apesa ka dim bato apesa ka bongo ba on va privilégier na kati oui to boité et là qu'on a ezalaka bien pe mabe mais la logique bien ndeko ça la boulot ça bénéfice papier ko rien net bandi mususu ko benga ko tuna tina san ba bi loko mususu ba écoute boaka ngai sala boy bongo on dirait bilanga koko en tout cas de sala bongo de tama bango net bilanga koko na eko de bilanga koko ya ko zo abuko lingi kende kutu kisha pamba ko tongola te ba fasi bokola na bango so ba la tesa kana simanda faut que ndo buka boaka mbongo ali bende pesa en effet n'était pas comprendre mais on a de battre les gars tout le nyama de baki c'est le nyama sur quoi qui baka donc tu vas juste pas qu'il a le bembe le bembe ne sem donc tu vas tout pas qu'il a le bembe pas qu'il a le on ne sem oh bah toi le bosse bembe bazole là ah le document na azangi de pesa ko le là akikuta ne bembe mo afandi ko alingi bembe to ko le bembe te ba document na enda ko mo sanza ngo wana so moteli le bembe bien ami le là mokate ngana umenya bano ngana kobela mama même so wa mama zo simbe ko la mingi te koki alela yete
ya bien bien ala ba dossier ne mususu ala ba document na yeko tika mikumba même sur côté bembeza nete ça comprendre tala mukilo yo ana ba challenge moko so yebite mais pas ça veut que les lopé eza na elo moko eza la mieux to mais un peu quoi aborder en parce que na lelo ba tolbe la 21e siècle tous ça d'accord ba tozolo ba que non évolution ya monde tous ça peu d'accord mais lelo façon jeunesse toi mi côté ba ndeko mibali niveau mutu so za na souci à réussir vie mais ce que lingo landela mutu nzela ni azo sala pour réussir vie au monde eza na ngote tongo midi pourquoi mutabeta carte tabeta nene ya kopé ba car ba jeep kotonga ba immeuble ye mutana ngo souci na ekaka ye azwa jeune tout comme on a besoin car faciliter moko bodo ale kananzela akutana mwana ministre abala peut-être sima kunande akokisa rêve na ye mais nzela na pena ke ya koluka procédure pour na kokoma na mbongo apparemment ba tebeli bazolinga ngote bon eza par rapport ya oyo tomoni le moni esengo ya biloko esengo sola biloko ebeli so batie na sani tokumisa rango me ba procédure elekana banda makala moto ba sachet pour na kopelisa moto toko na niveau ko tia na mesa mutalula musuni na solo déplacer bato baboya vous comprenez quand vie yana ba vie ezana ba vérité nango foko ça hiérarchie ya vie eza loi ndeko oko sambela te mais au pambolami so to shi hiérarchie mukili ndenge sengi nazo ngela loko chaque fois OK église te mais au pambolami ça okuta na mfutema blocage pas au pambolami na oyebisa yo au pambolama ne ni mto keno église te OK église te mais to sisko nde mukili sengi lo mukili OK ba principe oyo principe mukili zani zala courage principe mukili zani ke na compagnie beta cop principe mukili zani ke ba côté baninga baza landa cop nyoso cop so moni boete bo ndeko na fungolo vrai côté nyoso na tous les catégories bimisaka mbongo ba tu bazo comprendre te ba chef na édition ba yo zana souci ko kende poto tike na opamba ya kolonga kasa fubu pokene masina osenga na batu tala mbeba mais yo mo jenga mona ngana jika ngado moninga misuku bakata ngaso no kisika 30 tika mo ba fio baba yuma ngabe na 30 prêtre ya projet otala bale na libanda okata pasi ndengo lingi kota na terrain omona ngambo apema tour apema ndenge biboko bimona motema wa otema seba benga no kosenga coach bwe babuki oteme changement change oyeba yo mais balinga mabeta 90 minutes no yebisa yo principe ya fifo yeba combien de jeunes bafinga bayana bango bazo baba venturier fainéant ça ndeko omoni mukili na constater même na nzela malamu même na nzela mabe soko réussir il y a des chances na ba no pakambo clair na ndenga même na nzela malamu même na nzela malamu même na nzela mabe soko réussir eza chance ngam na bisi yo ndeni koto na ela tibo oko beba oke chabi chacho ko tibikila tout retour liboma on ti bateto abela maboma ko tibikila nyoso te sakana et elle a été na tous les deux côtés zate et boyo mantaka muntu oh ya penda simba kisi ya yoni mukileza munene kendo simba kisi netba ninga oya yiko ndobete yango tolo yo posa yo comme na ba no makambo clair toza la transparent tia mukili démocratie na kotela ko tia jamais muta mukili mal à l'aise tant que so respirer na kote ande makambo batininga na te apona para kolongole na danger to kota lola soka yokinga bien soka boy mafu asama mnaye oh tona démocratie à vie profiter na yo ngana tika masanga zaki kitoko ngana sa kindumba zaki bien na kata pour le pesinga conseil ke ba koto za kota faux soko to sikuna ko simba te landanga na pesi bikila be pesimba eza na ba no makambo frère tina tel ke ba netinga na ndinga nchikite meta singa surtout tanga mingi ndoko ko ka 1+1 na mo fandela ngo ko ndika pourquoi baninga batombola misapi mingi ngalo zo ba l'échec na ko beta kaki dio elanga te kindobika na te so comprendre est-ce que le ma vérité là na ba no vérité ça na tata moko ta ndima l'échec le kwanga tous les tata bakana zaka les premiers ata monga tata nyoso na ndaka zaka les premiers ebité deso on peut solo pas bana c'est tout ça tata za musale zangati na waka ngai bana na zaka les premiers na classe tous les tata zaka les premiers siko ngam na ndima ke moninga bine surtout bana
mon tata bino l'échec au contraire peine école va regarder des personnes le premier na l'échec à souka bah on va ça la paix succès on va ça succès et puis le premier école ngo yé wana lauréat bon l'échec bon l'échec à souka wana ngana ko et yé wana les blancs na l'échec wana pe ça va bien et moi bango mbalé parce que tu bien na kena bona waso l'échec de l'échec na bébé waso la na boye kama katikati pona ko bana te so mo tenga le 24e le 18e na bana wapi bona zo finanga na full boy l'échec ça va choquer bien parce que combien 22%. Ça va. Mais pas ça. Est-ce que l'élo jeunesse et logo ça et comment ça la et logo c'est pour ma jeunesse c'est ça boy landanga bien di konanga to zo ka makamsu nanga ko saka ba jeunesse té bazana part na bango ya mabe o ekuti bango mais yeba eloko moko te ko maka mabe sans qu'il kamoko kuta bango pe bebisa bango ndenge bakomi donc to saka clair souci na bango ya kozwa ezaka te bakoma ba patron souci ya kozala laisse na baposa na bango mais baposa ba jeune mingi za na catégorie ko tche bango laisse bakoma na vie mpakate catégorie ko soit pas passer la bisongo vie na bazo monra na ba film na ba théâtre wapi on a zo bisa yo mais ça pona okomisa bango mpakate na to yango na lobby souci na bango za ko soit te ke ba couper sa venir qui me ba ke malema ne miti ba nuna souci ba génération ba sini mezaka ba zwa ba se plan na vie ba mona de bangi ba zala ba vedette ba star na likambo ba lekeli nzela ki star te so ko moni misa yeba na olingo koma lokola ye or parcours na yo yebite yo moneka na songi anda ko pese mbulu tanga banda ka fonde so pas tout mola mataki ndetya ko ma place akomi e bele ba zawana te de ba jeune lelo comment mona zana ki sasa zo pese reproche ya zo pese azo comparer na Rihanna mama tika ngotala Rihanna mona ba on est aux États-Unis qui mutu mwindi Ariana qui mutu mwindi na mutu africain différent na te so comprendre derrière wani koti partout de on c'est vrai ba jeune belo ko mona ba fande na ko comparer ka ba voiture ba mona voiture ko finga ba mona karo ko chola anga ko tamana karo te o kisakati o penza te metala bango na ta chambre air ya vélo bana mike ba sombati batika na kwa quartier ba lingi makama minene tongo tipoka ba bouchaka te kende cop angate musuna battre la teinture mais na kama bazana chance abasi ebela tala agenda na bango basi ata 19 et puis basi kitoko basi balingane ba fiance te luka téléphone moko munene tikaka page sur Facebook muto sala raté abimara na été mais tala chance ba momi basi balinga ba to fiance sala alinga yebisa mwasi ke yo mena ka kopera na beta ba kopera ngesimba tamba ke nokuta mwa ba sai réunion ba bimisa ko ali chote mama ngali babo kizo mbala boye bon bah il faut mbala zo mama solo kwa musicien mobala za kasoka tali musique akombi kombi super musicien ba kende ko balingite théâtre comme maloba sukalia wa maloba na bango na bisi yo na bina ko lobate ceux qui seront na théâtre ndio comme régner ya communauté théâtre so talibale akomi jouer wana kwa quartier et to metaka bien pour beta d'ailleurs on ba bandi masolo minene ki pour que ne teste na vita ya una mase na robet ado critiquer joueur à Real obiga Real na joueur faux joueur ngata na lekiye obiga Real fo balongola ngana compét ba teke no poani ya ta fait mabula beta te ya na match na quartier ata na balle ba teke réserve match à quartier ata na balle ça non libanda mama na footer mais est-ce que ça au match footer nde ba tondi na zo ba no na kisasa surtout ba to ba zo ba promesse ba yaya na ba mboka ba paya nde ba ona ba mama na goyi de ba zo tiamba si matoi na solo na ba photo ya yaya photo mo ya tinda na veste na elamba o ya zwa lo ba moi gananga moi senanga to kokana bilongia antika ndio lingi beza chance na mois prochain non ça coûte anti dia France a tuna voyager hein kuta msanga te jeudi na boyaki ona mwasi tala basi ndenge ba na bana ba kolia ba zemi lo ba promesse na biso bana kisasa basi ba 16 17 tu 20 ba bo ba na groupe ya bana ba komana mona mikongolo ba sako dio kitakate biso comme fio na ba ki ebote o mona kana uniforme na ele comme ba bolo sako dio wana bébé na so ba no vérité tellement mbala tiezem irresponsable pire même à ce moment on a na quartier na biso ça courage ko leka jowana et puis la remarquer ce son à cause de John en charge na ko sauter on nous sala on est ni moi qui so yo lekela na mona so na mobile ndenga za na groupe basi 4 na bana
si batambolaka kokokoko soso azolesa bango na kamoko nga bisoso oyo abagarere kote basoso akoza député nafungola yo ndeko yana bajeune ebie na kisasa bazaka mpona koambrouye bavie ya bana basi ya bato combien de bajeune fille bacarrière na bango avie ekatani likolo bamibala baventurier bafuteli classe de chez bango azwi diplôme bazopromete akota université akoma mutu na vie na bagage intellectuel akoma utile na société moi aventurier moko surtout bamusicien mpe basaba bakende na bakese minene te tala bango na nsima ndako ya sang ya bango wana basakana na basi tembe oyo mpe mona masi yango naki okesa baya koko naki repa baya koko basi ya kitoko azokende rep kende na papa na nsima ndako tala kombo turudu bagidari mo boso basengi ya libaya nini bakanga bango na bosiko to basuki batiaka ondire bato batiaka babia bamama ale seri akala bamakanaki bango na bango batondi kuna siko tala nwa ndenge ezomena plexi nwa te me wana bino tala ngakaya te nakotaka na wera ngazaka na wera jamais tala bafille baprojet soki mpe bafille bazalaka na souci bamusicien minene loko bafille wana bazalaka na souci bamusicien minene loko barupa base consort bamusicien mike wana oyo babetaka ta na concert okanake concert baya riche baya koko tala bafille yango nde basopana bakute bango na bagroupe basaka fan club orchestre wana ndenge ekufa ata l'effet de rideau babeta te mais basi wana batikana tala bamama na baboli te bazeme ba 4 mois 8 mois misuku tu bamapasi conseil pe waninga pe conseil te keta ya yango soka okosaka mwasi tele bakosaka basi yango wa lokolo likwa lokolo sengisa boboye wa siko seboka yo sesa mwasi yango biso banduleman tolingaka kate wala mwasi yango na bora zeli siko mutaka biso banduleman orchestre bango ekufa ma revue de rideau pam babeta te ya tkaka musicien so ke sokola na douche wala mnoga eta mashakadu shikito ye wana soki mashakadu tala bamomisi ko en tout cas kisaso ze escroc to ko réussir te tala ba jeune abeso bato logique ba so na yebiso ba mama bato logique bazongi sima bato escroc nde ba ye liboso na je biso vérité na tala na ba no vrai ba jeune bato ntana kisasa na tous les communes bon so bazo tchola bato maratongo très jeune oleke jeune comme jeune garçon mais aleka fille hein parce que muto sala kateme auzala msu na 5 bana ba mama na yebisi yo basi baningaka bongo et puis mona kaka kendo tala ye azana bana mbalawa moko kuna peut-être ba fille yango mona fille moko famille na bango bando en charge atanga na bien otaka abota nani kingani o mona siko mobali alandaka epo alinga e babalana ba tchola bana bandeke est-ce que mibali yango na suka moni mbani nono rataka na lelo boy omoni abandaka bana musala bolela koma kingani ozo comprendre tala mbamba na vie mais tala siko ba fille wana yo to baka basi ya moi elongia bien na kisasa on dirait ba tcha bango envoûtement bazaka na change kozali bala mibala sirité au marchandise or excès de rolika bimana mibali mingi ba kotika loka ba camion libongo tellement esala mingi evajara souté etika kana parking awa c'est la kimpuka poko apaka le bois akiboka moi ngomba mukia kinga sen façon nga mwambe bakota ka sous ça était ka vidage so tu ça camion beti le vidage quand va ça il travaille trop azana eka man ma juris mais 10 pinets fouti asu ya voyage 10 pinets mo accessoire azo koyebisa yo vérité conseil na pesi yo na visa lekenge ndombe bango bakino tondra mulongo prière sanya bakweka e ba mona jeune à côté à 14 jours ba ngaka répondre église te comment forcer passer jeune to côté ça muke to côté à 14 jours ba uti no to côté à 9 jours tala bango pe ba prière te que no to ba so ba prier kolela na kolela ba dossier le ka kilo ouah sanya ouah ba bango na bango so bika to prier ouah tant on va se calmer ce film na même oui qui a molende na prière on va se prier na tanto le labo oni batimzo fando ba ana ba yo tala ba dossier ana c'est le cas bino mikumba boboya tole ba parents boboya tole ba yaya bo mema fimbango comme si boya mukili liboso na bango bokute na libako andika bo soki ba poto la tabino sapate sur na fête conseil kuta maman les maman pe alekisi surtout ba côté on a papa na invité maman biso boniko maman biso mutakala biso na staff ba android et maman biso mabele komia ba whatsapp et maman tika makamwana papa maman biso minoko to na temps mais abosani ki na état ba maman pe bazaka pe ba jeune pe na yebisi yo ba mama kala batanga te mais ba bomba makamu nyoso kolika basi le basisi ba classe mais bazoba na comportement vie
nazo bano vérité ba mama kala ba bala bana mbonga malonga te mais ba tosa mibali koleka makamba lelo bolingo komi na mbongo tala ko umela fou do bolingo ki sasa lelo surtout ba jeune garçon banane bolingo ki sasa comme le chapata ba chinois na misu kitoko mbula mkebeta semele kotika sono et on sapati koyeba mais sapata sika moko tu balakisa ki ko musika ya moko sana bati on a semene na ote ata c'est otiki semene te musika zo mona te yo kemo aucune idée de passer sapati yo semene magasin sur bimi na ba moni coordonnées tout autour sapati on ba otiki magasin dans zo bimi so ma bi kota tout autour Torisa wekangama de assurance assurance sécurité ekolonga nokite amoko tambaka na sima mingi bapasana ekata na katana pona so Congo ndengeza bakisasa makambo eza ebe mon frère combien de bana mibali lelo bazana mababe ba fio ba tchaba zemi bakima naso ba no frère moko ba dégeza na kisasa sur 100% bana na kisasa 85 ya bakaba jeune ba tcheba si ba zemi na ba projet sans koluka sans action sans munda. Comment est-ce que nous sommes si zémo na kopo bimarate na tongo to poko to na ndeko nanga ezak de gars yo moko za na pesa kolukila lipate mozo nous engagement mutu mususo za na ye ndeko eloko wana ata satan est-ce que satan kanga mutu est-ce que eloko bemete koko c'est la satan bon on n'a pas ça afin na peka bon il fallait ndeko nanga yi na zoko biso vérité to tchama kamuna place ko saka likamune sentiment mukindenge memeli ote na vie soko forcer simbité suka place oza okoseka na bato baleki na niveau mais na catégorie nzamba ko pesa ko za kime pour za ba camarade ba kolingo kana ndenge ba kuteleli yo na so biso frère soko zui na vite ça faut tinote tantôt forcer mais à niveau nzamba tiela oté na to so comprendre alors est-ce que soko za pauvre l'action que tu lui fais l'avant na na kosi yo na mona bato ba kola ti ba kolisi bana ba somba ta mutuka te asomba lopango ta kufaka ko futela mais bana ko atreki bango na organisation na bosembo tata linga ki bana mazanga ki makoki na affection bana bataki bolinga tata nde ba bundi lelo ba s'en sortir de simbi na vie na somi pe lopango fa ezali pe sur tali après ça parcours papa nanga muto ko mutu munene be garçon fio njoko nde tata ne muto na pamba aso tata nanga salari nde to mona ka muto ninga reçu comme si tata sanga mutu munene na vie to mama na rien famille na ko sote concentration ko za na vie ou na base ya koyo moko vie za na âge moko totalité ba fantire l'équipe na poto na bebsi mbongo na ba gaspillage makambo sanga tina na famille atana kisasa na wanga na bango to ba famille bazate na beta tour na organiser tour penza ta bande ko mama tika bande ko papa tika na sata ordre na betre bango tour vomsa ndeko na fungolo vrai ato pesi ya mingi te soko yo bare bonko na ba 15 $10 20 ici ko ba sengi merci ba fungolo lio nzela na so ba no vérité okenda 15 à 20 à kara ubima prêtre otindira bango mbongo so yina ite yo mo kutobosa na nyango mais so tinika na pesa te yo wana osaka makambo ko zanga mais famille ba mama o subela bango na makolo po ba commission muto so ba camarade na poto so beta tolo so seka na bango utane na source kuna lelo ba bima ba foti po nini yo komi na page ya vie bonga bango batikala c'est comme si ba cholama misus ba kuma kutu no desa ko changer ba parents lolo ba parents ba saka na mbanza mateke ngani ba benga prêtre na poto mutaye bana makambo minene so la ba parents na ngana prof ba ko cholanga azwande ko moko ya kibaka okutu ba inaka bango tong basaka bébé po azaka na commune moko ya bien afanda na bandal azaka na mbinza azaka wapi so mona c'est commune so commune kisasa so kana limité okena 15e numéro 129 wande pa penza na biso nzongande roupage et pas bango côté moko boye na ma est-ce que mutabo nzamba ko pambola na so bano vérité ndeko to saka na vite bo tout eza lokola mutu akoti we sa pangusi te ato lati bilamba sika to bango ne lamba soko pousse permettre leki to ba solo bo tutu combien vous êtes bana bo tutu basi mibali pona ka ko kosa ko wanga na ba parents na biso vérité misu ba wanga na ba yaya ba leki wanga na aya bo eti combien ba sa ba betaka ba tour ki sa 5 tours akoma rache bango te même atambo tapam ba ko piyo combien kasi maté api ba pe bango eta dame ote mama na ondo ndeko na zo ko yebisa yo dala bo tutu ezaka teko sana mbongo te ba pona kisa to kanta so sana mbongo comme si on foutait mazana ote na te so comprendre makambo ebele batamina sim no mona teke mutu ana mbongo me kimi makambo so ezangiye na te so na lo bani mfo frère ndeko nanga conseil ko pesa yo wangana ba massa mususu bandeko no propre kotika kusala ngote quel que soit na ba no frère de bénédiction peut dépendre pe na maman na bango pe
et fait kaka sepela ke oh ndeko nanga oh leki nanga oh ya nanga oh oncle nanga oh cousin nanga hein atopira bango ria mena na pas c'est le bien il joue un rôle dans vie que ba boko sur la mais bazana ba orge presque kaka moi inquiétude déjà danger ça na carte non fungolo vrai ndeko non fungolo makambo par amour mukili lola makpate ko yakakuna te yaka mukili ezanda avantage ya vie bazo par rapport à mingi pe bazana kisasa bazo vivre kitoko kolika batapoto na mona mutakende ba mboka ba seka zonga pe ba parler pe ba kama mutaute ba pota zonga ba teleka na français na ba explication minene mais et sans sortir répéter pour ne pas vie quoi na kwanza machaka mingi pe ba na poto ba bongate ba fandeka pona ko batela santa bana koto so ba iba ko ya manka pour difficulté comme pante mingi pe baza kuna basa message pour mamusia na mboko moya mtso comprendre kisasa pe yana ngo bien mais côté mtu pe salité le kitro so ko yana kisasa ofanda ko na condition poto ko gaspiller trop par rapport à na poto so sentir que équilibre ça to bata maka pona ke nyuso ya mukili bato bafanda na poto ta ba changer nationalité ba linga poto te ko le RDC malgré tout to mona ko ba linga kisasa te na ba no ba poche landa ba mo mona te likamba Congo so ka bango le kabiso to na Congo pourquoi ba fanda ko na nyongo malgré tout ba se pela ba zo ka matela ka te mboka nzambo tala Chebino eza chebino et pas paysan pas paye pero aboti propre na mère soka fingoti na sang ozongo likolo mais qui n'est pas mutu mususu ka lobela talika muke ko kanga na mutema libela comme ça za rankini na yo mais tantel bi makamba pete mais sur ma famille chebino pen ba ko lobelo biloba même na yano to na leki no makamba be mais so peut-être que alongani ça ozongo normal. Pourquoi pas orphelin yoka katoli makasi maman muninga par rapport à maman akolo mama imo wazana ba parents apesi conseil yoka kate mais orphelin so yoki tele ba parents mutuana atira la leçon et bomba ke pas kindi bosonde na so la vérité à vie mukili faut ko yeba et lo bon mabiso toni ko mi pesa charge na makambo ko faciliter bo za libele combien de yaya ba kufa likolo bango ba linga ko sa responsabilité ko sa charge à famille. Or, biso africain to tout mite mabe. Ndeko nanga. Zoka $100 ba sengo na famille pesa. O pesi mabe. Donc ba sengo ki so pesi 105 il faut ça na ibele. To pesa bango de 400. So po pesa ki 400 c'est ka sali mabe. Ko pesi biso be sengo kota mama na propre, a pesa ka 1000. Moni na kindenge kota. Ah, lo ko pesi biso ba tata masi 200. C'est pas maman na pia ka 1000. N. Combien de familles batikala ba bola likola ki ndoki na bango buzo ba balia ba to ba saka ba leader na famille. Batikala yolela. Omona mona bala yenga. Tozaki na yaya kenda poto makufa te bango ne bandoki balia ye momona matikala kabwe otazana ba ya 4 nyoso bakufa moka saka accident moka taka moka bango wana yo moni keba mutu mabe fosa na attention to komona lero boni ko to nyoka mana fia ko kanga na bandoki ti wapi c'est qu'il faut courage comme ça et puis respect na mutu nyoso to zomona kiasa supérieur très bien surtout mingi ko sala surtout baboti yo atope bango rien base et puis ma pamboli mingi tozangi pa baboti asenga eloko muke omona ngo pete nzoka ndeli kamba kaka o négligeant mais maman na ko senga na ba code to papa surtout ba papa ni basenga bana bona ba code chemise nango e baby il a fiki mwana sombelanga chemise yo tango omona ko saka ba tapage ba $500 yo tali chemise mo ya tuni tanzo chemise on za combien papa ça ka ba 3000 francs na tumbola musuka oyo ke ngo pete o négliger yo ngaka sengo lokwa $50 sans bénédiction les alliés na bénédiction les alliés kana likamba muke asengi yo tshelo bika papa sima akotungisa ote poza mwana na ye mais likamba senga que ça sérieux pour que no papa yo ko kende libando zo sala batapage ko sombela batu babilo ke bele basi masanga banini oh likamba pa lo mwana ngo pete boya pe beaucoup na papa longola na mutu Fa José Mawini azali candidat valable pour la communauté congolaise ou bavanda kuna na Chine. Bon voter avec compagnie to le bawana ndiko on est que non ndiko na parce que frère berero na to sala ngo mingi mon frère parents ebi que difficulté za na Congo zo simbate mwana nangana na zuité or parents nyoso mona mwana to ko 50 comme si kande mukolo sumbela ke mukolo liboso parce que biso beto zangi mapambo to ke ndiko mapambo li par-ci par là or moko e mapambo li aminene papa ko tike lope so ikaka boketa na sima no boy likolo ya 10000 likolo ya 15000 pe sali makamine na vie. Comment libana to saka ba tapage robé ça ba $50 ba 100 mais papa na yo likambolo bika coordinate G alobela directement ça comme ça dans la soupe pour le langage wana on to ko sala ngo
atiki ozo négliger papa po bikino papa koli déjà papa ça va papa nangai papa ça va papa nangai et puis ya kosanga lepo chaque fois na zuli camion na pesa ngaka ba conseil et puis mutalanda ngalo la papa azate mais pour no bimiso pesa kaka olinga ko asenga yo comme ça ça ka ko koka tango kaka na saka fofo tikeli bango te loko besa il fait souki oh rien mais de cette famille ya famille à moi si et où mais là te poni bango ba na courage ya kosenga yo on na ba parents na yo ko linga pe bongo te bango ba komono ka mwana comme si ozanga necho kokate ata bazo mono prête ba parents ba mona ki prête mwana bango te des fois ça peut parents surprise na boyebi ça yo faut ça ba parents tout le temps surprise ata mingi te ndeko nanga ata mko sofa ka charge papa le ki de papa moi $5 ngo merci 5 ata za ngo yo sauver akoza nga ticket le bit mais soko pesa ka tango tourner moi non nzamba pambola comment kanisa ngabo ele ki muto atindela ke na 4 mois $100 yo na semaine tamsu na 1 mois 2 fois ta pamba papa na mbongo to sotama 5000 francs papa na sotama to sotama 5000 francs maman na boy to sotama 5000 na oyo bisayo ozo boto le mapamboli ya ba yaya nyoso ba bonga ba kenda ba poto ba ganya mo batinda kana neti na bona ne bango ba tinda tamsu ba $400 ba komi na papier kabula na bana tata mwasi pesa mama leki nibotika na boy mais yo muto za osaka musala te atina te tango zakana ba para proche ko mike no pesa kana biso po biso to za to bi vie quotidien à chaque jour. Ce que passe na ka mutu par exemple aza abanda osala bongo pour la famille mais azo déception na famille ko za déception na famille etali bango te li décision a boya bango décision ça na quelques personnes ngana ko boya décision à partir ya yaya leki mais maman na papa te impossible ko tona mukili okoma na jokomi ata babimba ndoki na suka pourquoi balanga na bo bébé te rando ni okotsa na ina père nanga doma mboto yoka na kati ya église mo vraiment ya yoka tolia pete baso yoki ngana nzambe afa lo les yo na fungolo free pastor na fungolo pete tata ma mère yo ata sa misala molina mama bundi sa na sa pongi na tongo la muka pesa mbongo mikitia ndenge mwana papa botaki yo akoma kana boto mwana na zuri kende na zoko kaite mais na moi quelle soumission autorité papa zotika ba voisin faut pas beta tolo au mwana malamu obotre mapamboli donc ata famille na ata batu na quartier ba finga ba parents no bandoki yo maman italiote so ba sambela nzambe ato mona père abundisa yo na butu ma mère na yo so na mo kutana ba voisin ba loba kengele ba voisin o père abotinga keba mana mutemo so sentike père openda sa cho abundisa nga na yeba mais respect netikela yi na sa pongi cha prière akuta na ote na mo ila mga tongo papa bonjour boni moi il faut batu ba temela ke frère na fungolo vrai na lobino ni ato sambelité témoignage ya malamu iswanyaka soko to siko la mkana tongo ke kopola ndi baninga ba komona mfutima na nzela na otema ke tu peza na kaka yelo ke red bazani ngapo nga pote anga lisumeza pasi ya mfutima blocage rien mapambo mingi parce que oza mutu asali 10 ans akabwana na famille na ye ça dit pona ye binemi ya solo za famille pona nini parce que atinda mbongo kotonga ndako ba escrocaye ba lia ye mbongo décision na lobi boy wana azana raison a une famille et puis nana selo ko na ndimité papa na propre to maman ko sale chez wana na ko sote do baba ndeko moko beto yaya basimisi père na mère touche do baba saki dit la père ngwe mso baba sunga ke poto yo zelot père moko te na mama atabana misala mo lili bako sacrifier mbonga lupanga mwana balia loba ou bien mwana ba yoka ina ba rendre belé tango atini ba ibolo ko atinda raté occasion yango yo to profiter ko to boli ko lisaka to zuawa wana na pesipe papara raison pour bana bengra basé belé anginda ba tapage libanda pona ko kabela libanda ba $1000 champion batinde me poto na compte final ya papa yo mani ba compte final ku sima yo bisi ta de compte final bongo ba papa ba teka ba ndamba lupango pona bana ateki ndamba lupanga tie mwana na via ke poto mwana indise la parler na poto pe simba pe azoka pe indise la famille indise pas nini akana une église moko boy o ba diviser pour régner famille ndezo kanga outro état d'âme na bango ko ça kere ko pesa bango te point tala bato basenga mbongo na nzela yo so biki examen mutaka afrina ka vina biso ba koma ka lobi ndenge nini seke nzambe a permettre mtu moko piai lipambo li nzambe pozwa alobi ni pesa na mutaka ko songisela o te poza mapambo li biso na Afrique bolingo intérêt tina poto alende azana ngo nalingi yo so azana ngo so na pesi réciproque yo pe kuno zo ozongisa mutuka papa basenga pe ete mfutema nzamba mona na kate so salisi mutu aza pembe na otazo souffrir o salisi nzambe ndenge nini mais pas ça miso bazo pe comment so kende église so na pesa $20 mais na tama na moni mutu moko bependa so kele la zangi na le kaye pona ke pesa offrande non
na kofrene na kosotama muke na longoli soit olia simana ke na pesi na 10 na bitelo ko bolaka nga 20 na pesi bino 15 5 na robateke na peki mutu na nzela na kotaka na bangisa simana pesa c'est ça na aider mutu azomonana comment na kolinga azomonana te makasi ko leka azomonana lokola ngana so kipete tala boboto tozokosa oh bato nowe yango yo kote batala yo Nous sommes en côté lola. Nous sommes partenaires munene na kati ya église. Après ça mbongo melibanda bobano bazotambala baba. Bazolela ba ni. Amatisi bena ba. Tuto elonganga kuna. Mais aza diacre na église pour bazo financer. Elonganga kuna. Ngo freno blokenga. Na so biso ba erreur wana. Ndo moni mukili. Bele na biso ba kolekana. Bele ba kota li felo kwa na examen d'état. Na motei, na bandimi, na ba parla langue na bango. O su kapena ba manka. Oyo. Nete se bagano bando bundisa mutate ki bango na lifelo ko bo tombekela satan to tombekela muta kocholola na lifelo on a so ba vérité mon frère nzela nzambe zana stratégie ko yebela pokoma et ça ko la so que test une équipe ko linga to ko ba so peso passe to ki ma ba le terrain mbolu ko ba lo mela pema tika na angle na yo za so ba katio ka fin ko ta ko tala ba ngi no pese passe te mais me ko yebi ba ayebi bali c'est ça. On a fait fraîchement. Sinon, tu as aussi touché na carré. Puisque combien de pardon, combien de difficultés à vivre écouter na yo. Tam su chemin nzamba tu pas tenter na rozala sir na po na piaka na yo. Mais tu so ba moni di sole ki mulai. Moni alende nenga combien azui. Et asuki et troba kini. Ndo timi la batali cho. Nzamba prévenir absolument ba danger belé. Patali so nana lingio na lero zangi nana lingio na lero zui. Pour ça osaka bozi mona mututeur osano pembe na malamu. Ya mabe. Combien balia poison, il peut pas pire bango. Au retour on dit matin mutabomi, on te fait que confiance. Yango l'exception sur ba test à difficulté. Au moins on mutu tell eh alenda alungana kuna nya onana ngo. Pas bique limite. Tant comme le bi pas pour makamba fi utana nzambe. Au rotanga ti suka o lekinga na makamutu. Mais makamutu mona pa nzamba kocho mankati suka. Mutu msupe vaurien. Na kidi baka papa challenger na miso batatuellement coup de tête à suka ki twamina. Champion. Eh, asa futilité, coup de tête pour na futilité na jouer. Est-ce que coup de tête pour na jouer na faut jouer? Sur les gars moula ils sont mis sauter rotater base on a couragé na fiata tangate sur zamba mais simbarate challenger il y a la vision mais pas ça va oui que ba déception peut comme moi trop parce que ça côté moins sensible au moins tout azaka ne peut bien ausunga pe batu mais tellement qui akutana na shot tango ya koi batu akoma kocholola et pe ça et pe motema mabe mala mongo yango wana yanda so baki tango nzamba election na passe et ça soit testé nanyo alingi yo toté soko zui koma mayele kocha muta mabete solise mutu tu vrai mais baki o nanga to zaka suna esengote ngazo to beba na yo na ko inote na so sola na yo na zoka na poso kwa baga nto beta liko fina bari na ko inote mais na bi ngana yo atato segiti na 100 limite na katikati o frontière na ko to sur na périmètre na pesa tanka la te faut limite to so na libonda lopango eza shenga mena libanda lopango na ko to na ndaku te poke ndo chola nyoso komona wade afo mutu conseil na président vie batu musiko ina bango te mais éviter pose à la laisse so ini mutu ko tira nkina nzana bisu mi Rolando de distance ka caméra ça limbote ko zo peut écouter un problème au IDP so na kuta problème na ko edo na ko pesa peut la pète na masolo talande on a ça bete abenga pe na téléphone boni ndeko nanga bien batika yo mais na bi yo fo mutu na lo bana chama ina munoko te boboto le kanzambi te na to benga poto za boboto na te so comprendre schéma donc on y fixe l'attention de Ronanga mukilo ya compliqué pour batu mingi au monde boy mutu malam mais njoka sepela na hote mutu msako tension chik masana pour sauver sécurité ya de attention ka pour accepte pas batu keno yem ka ba mais si ne ka so bimine chez mekiti kokosa ko singa occasion ba moni atangi ça ye na muno comme na mutu mo nzaka sepeli ye penza azute bambo na so beba pamba na ba ikaka zoba oyo omoni bere ya omoni ke ba jala challenger ndeko na peso conseil nga luka lipe ko bima na nzela mutoki na baki ke nga na za lion oyo aliaka na zote nga na za lion aliaka na zamba alali nzala akimi akangi puku ke lion afanda baki tsake biloko na zo pum kombe de bana bakenda ko fanda pa ba ya bandeko ba prêter bango ba jeune équipe basombe na mila batinde simo na genga kende me wabi batu wana kendo tala bango afai na ndako lokumu mena kati makamba zomo na milinga na milinga OK pa bandeko fandi ko lala ka pamba ko nda bandi ngako bambeto kakate bambokela ka contre yo ndako na ko kende misala nyose koma ka yo bazokoso na komba gentillesse na makamba misala o mwana ya tikela na koma bele
ye soki azali na zakalese ntoka nde boyi sala musala poto futo na kubanga te po bapesa tike na poko okomona mamonambo aluvila kundu nazo bano ba clair ya omoni izala indépendant mon frère landa presque pesa que autant la pas bandeko pour souffrir na maïdé mais pas ça est-ce que bandeko comme ça que azana est quand même net satana mikila poto wana azo rappelé quelque chose mais pour pas libérer baninga et ça problème il y a zo mona ka quand dire mbongo na ngana kembi trop il faut musalo bani ngangu tuna kenda poto na ngamoko yo ka muto so perso ngana kenda poto na ndenge na ngai ilaxiki ngamoko na zanga binoté koi na été so bosola na isola na michela miro ya béton tane lokaba tu bana kata caché bota na mabende ko bimate pa ko tate conseil na pesio vite ya abeti calcul monique mi basaka bongo batala a zubino sota mun a sous-estimé a me kota la bagage intellectuel néant a me kota la compte vie néant bi anga na prête atana pimeli bango ba ko bondela kanga ba oya kaka or soka kei bongo ala tche bizaleli ko ina pété bakose akose la bino gentillesse à 5 minutes pour na ko bare bino na suka ayindisa mais keba soko zui ko ina été tchele garde fou pesa me moi support atay na likamba danger aloba benganga na ba no vérité au compte se filtrer alinga zo atakoya passer le danger na kati lupango na prévenir yo na ndenga busemba ya te soko priya ka telema na kati rai tre ko tika yo po sambelaki ko pikwama na te so comprendre nga très bien au retarder te ko pikwama c'est que prudence biso pe to na part na biso ya responsabilité to na part responsabilité prudence na biso to mi batte la bible zoloba o pena na loba o comprendre nga siko bien ndeko na ngai makamyo so kutana ngona vie c'est école formation nzamba lekisa o poko ma mire talaka ne on ba ngane tingao mais mi se kauka cité na mais mi se toboka ndambo ko na ko kata na lokolo na ko lela te na ko luka mais mi se ko luka ke wapi po makamu na mona béton so ya batuna lela ngana matanga na lela kata o kanga ndoki ngana matanga na lela kata o lela te pour nini na wa ga souci mais mi se kauka na verifia ngo sana manzaka to wapi po ebendana côté kena na ibate na koma kwa nyama de formation déjà kota ki formation kota trop biso daga soda so ka ke guerre tazaka mawa so ka ke kaka formation na mwana mukia longola ke mutu kaka pourquoi musuka ndenge ba la kisele ndenga komi nzamba l'exemple so na état d'état oeba yo so za diplômé en formation université ku dire suka wa za gradué na ngo ngala université à ku dire donc c'est ça doctorat mais na université à ku dire challenger à tembe bagarre 100%. C'est ça comprendre. On va penda na éviter tous les cadeaux, tous les techniques ça permis qu'à pourquoi un système de parce que souci nous pour na batu za la base batu za la nini. Souci na pas des que personne n'a confiance ça là yo moko maman na kolo yo. De base na là. Donc on a au mambatu walo ateke yo lemba. Pesa ta confiance nga netinga copier ta confiance na lilingi na hote marqué to adapter yo. Copier confiance c'était parce que comme buta bungaka. O tigre yo moko ti si c'est pas récupérer yo na moi. Comprends qu'on a le biwan. Mais tu sais comprendre chez moi. Yindisa. Na yina muto pour essayer de rouler la lande to koti ba mfutema ba moni to ce qu'on va prier miner. Les cas qu'on va délivrer to comme si nzambe sans effet likolo ko banga mukimbenga sata dominant. Or rien. OK, na pe délivrance en petit depuis wanda o sambe. Mbongo kuta sila na osila. So makamu so kuna ba passer à bien ou l'équipe bien. Na lo ba na mawe mabe. Pas mal ya faux ya vrai. Ndeko okokende glisse boye oroba peso espoir bakomo l'action makambo minene okanaka to mona komanga banda na quality na côté église na umeli bolo senga ta 3 angeluté mais na ke baba tutu tata mo cha libabe basaka nani yena lisumo batika na mabele tala wana basaka bambanda tala pia ka nyoso te c'est fois normal kaka ba blocayo baya bakoma ba goy courage obima na tonga lukisa ka sute opo ba bisaka ke azana mfutema so ba moni batika so moni ka bala sabori kanga mili oh ma c'est penda courage ko peleki ah masanga zaka na mfutema te aso mili bango ndira ndima batika ka ba ninga ya bato ambongo omoni mutu ana kasi totanga na ye et puis bakoma manager so ko l'équipe ba batika prêtre banda basombele moi bouteille ba bière moko bango 4 ba tika loka bato ba telemi se mukonzali kana défilé so les gars ah mo pao ozanga ba mo pao batika bato wana otala age zo pousse un peu mutamo otala za engagement na ndako azela ka lesa masi na projet otala ka bato nenga senga na ko kongola neti mabonza risque ngaba garara vi boniko wana fulma pilenga na challenge
Otik il est tenté. J'étais un alerte nango. Oh l'air en match à 85 minutes. Pour l'insurance dans la défense. Non Lucana. Lancement. Bataille lancé numéro 9 foot. Biso tu appuies. Même garder pour ça na tina milieu. Ouais ya. Yo ça na vie. Corner aussi corner. On a défenseur à être tenté. Attention les kelanga. Bato bazo comprendre tala ki tala okoli. Demi-finale à vie comme Polo Longwe. Donc on a fungolo frère. Osama imeti wapi? Avant l'exabana no pas bato ba bombelo bango yo moko kolo bango. Comment yo kufito zo transférer ba ndro kuta na cercueil? Qui n'est pas totalement si. Ozo vivant na bande ko ça la testament vivant. Yaya ezo nga bano mibale. Mais yo moko za vivant. Oza vivant. Au Kabola déjà ban. Mawa nga. Falo ya tangungi. Falo ya ngungi. Na ko soto falo ya ngungi. Boye lo kwana na vie. Na ba no vérité boye lo kwana na vie ndeko nanga. Zana bagarre soki ezangi kangama mutema. Condition nyonso avie simba na muto s'adapter nango. Wana c'est frère. Wenze boye kambongo te ko banda sans fati likolo wenze za mututu. Okoke viringa ke tombola. Yo ozobota mais charge ndia yaya. Maternité yani mtafuta mais yo ozobota ebele ko quand même yaya. Nazo bano ke bato baluka kambongo. Baluka makambo te ko bakanga maboko surtout bato basala bandeko na poto nazo bano free. Teleka ka senta. Yaya ozobota 7 enfants mais yaya ni na poto. Na maternité ba exige ka 70. 50 tinde ito pesi bango balingi te ye moko te fort à $10 ko bakseli kolo azangi. Ya musipeka ka bobo teleka ndeko. Na mususu azali azobota bibota bota po batapoto basela ke tichani. Mobali wana susu oyo azoche bazemi yenda zaka sunda mambongo apiaka ye. Bolole. Vome na bokola mbwa mwasi. Na mona ko mobali nete mezemi ne soka boti toteka bana. Si. Nda vome na bokola mbwa mwasi. Na mona ko mobali na ete. Mais tant que je maboti bana na e. Tokoteka. $5. Omeke okuna susi. Zo susi miko comment tina mbona makasi. Zo susi miko. Boka na porte na butu bo fungola. Pakutana kiki na e. Bacha na zemi to ngipere bana to ta fond. Ke oboko la mwana mwacho yo. Azochoka ba zemi mbele banite na ba no vérité. Et puis ba chango tala kitoko. Donc na munoko répéter. Tala na munoko so solo makamuka ya mineno ndira kuka. Mais tala est-ce que makamazo sala. Makamune le kenta kela nye. Vraiment tala ta nye ke tala makamuna yi. Baza tala. Na kisasa. Kuta ina moyo. Makama minene. Mais tala na robot. Libata. Mais quelque part peut ça il faut pas ma famille parce que comment expliquer que nous 5 famille basa la nini. Encourager kaka parce que ezama bana omoni surtout bana basi ena mawa. Na bino mawa. Wana taka pinda bato ko tse bana mulongo mfutema bango wana. Wana nde mama na lisoka lisuma na fungolo flende konanga tani ba la chance de bakutu babeta mabaku na zelo moi si moko zo pomper ba zemi so luka mbongo pa bandeko na poto pa kabela rayo voir mi surtout ba kotsa ka mi bali tina bandako papa na bango bimba ke fete ya kotsa mobali tina ndako ba sai ne bolingo na ndako ba parents malédiction ya masekite ya tutu ya bo tutu ko piko la peko kama nyoko. Manga monsieur le nxesa ndala. Manga monsieur mie moko sata balusi mukongo. Sata zo kama pena maboko mibale sata. Azo chai moko boy mame. Na la tsema simu mi mama ya découvrir wapi. Ba je bo copie ngo poto cha mutu musudi kambo ya sali. Sata je sabango no. Aza wa témoin. Bingana salo te yoko do masumo to date asali ba formule kwa chimie abimisa na ndongo nga sata na ibate bandalo le salama. Bo kanga ngo po bambela batu misusu. Batu misusu ba créer makambo ba pesa sata ki no sala batu misusu. On a j'ai mis frère. En tout cas, merci beaucoup. Nabino tout au vos occasions et à côté la biso. Alors, nous sommes vraiment à la fin. Comme une souka parce que à chaque fois bino bo landabiso, les toba qui si gestion remarque le numéro est affiché, on a battu tout au besoin a besoin d'un numéro ya Pasteur John. C'est le numéro qui est affiché. Les numéros ils allaient afficher on a au bengié Bokiko solo là, continuité. Ba question non parce que c'est que vraiment c'est to yambakae mais ils ont ba question sous o ya bino biso to ebipete. Alors, à travers l'émission, ton numéro on occupé ko benga ebo solo li et puis vous échanger et de temps à autre on va payer solution na maramna nyo surtout. Alors, bino tout obo benga pona biso par rapport ya ba live auto lo ba qui te prometaki. Alors, bo pesa biso juste quelques semaines
Donc dans quelques semaines voilà, ba émission on a Pasteur John Bo et ozalango sous boité. Donc ça dit to rando ça lango live malamoko. Pasteur John toujours solo là, azoteya, azo motiver bino malamoko à live to tanga pe ba question na bino malamoko. Donc bino bo comment sur la question to obengi biso malamoko en direct. Obengi biso en direct Pasteur John au solo il ne peut poser question na yo à répondre pour te mettre un peu ko faciliter et pétache. Maramsous quand même on l'a bandela rango. Alors il faut bombalamon na live wana e moko boso la na e malamon direct donc tout ça la ngoka rapona ko bongisa msala. Merci na batutu ba soutenir biso parce que batu ba soutenir biso na matériel bo continuer quand même. Notre fondation Ndele au cœur de la nation a vu le jour. Vous en a besoin de soutenir pe bandeko o bazangi bandeko o ba ebi Pierrot o ba ebi grâce. Vous en a besoin de soutenir grâce bo tangisa ye. Vous en a besoin de chapiso coup de pouce pour ngamoko nana makoki ko tangisa Pierrot te grâce te. Mais oh ya zebi ka ko tangisa ye aoki ko se prononcer oh monika aoki ko sombele pe moi chemise aoki ko se prononcer afin que bandeko na biso wana ba retrouver quand même sourire bazala pe na kati ya ba famille normale te pesa bango esengo donnons sourire aux autres ya monde to ba ki donc ça concept ya sika auto ko banda to organiser quelques concerts auto ko organiser to ko inviter même Pasteur John bazala lokola ambassadeur ya projet wana. Parce que les projets qui consistent à sunga démunis baza na ba moyen té. On va organiser quelques concerts to lieu to communiquer bino yango to bingisa quelques artistes selon choix na bino ba koya ba agrémenter yango après ko beta droit d'entrée aux alatés à la ofélé. Alors bandeko ba okota to senga na bankaka eloko mo ça dire que quelque chose oyobi ki ozanango ola tagal sousti na babila mam sola tagal sousti basa pas tum sola tagal sousti c'est à dire au moni ki ozana mafuta ozana moi los ozana ni ne loka to ça lokola offrande donc yango ne boya nango bo pesi batu tant tozo pesa batu wana mbala bandeko na biso bana na ba orphelin mbala moko orphelinat izozo yango sur place tolingi te biso tozo yango to genda yango ndako ba kendo sala bo non tolingi mbala moko sur place batu waza charger ba orphelinat ona bazui bakaboli yango tout mécanisme qui attaque aider bandeko parce que to éviter pas sur ce to ki nango wapi. Nous sommes congolais, soyons sensibles aux cris de détresse. Nous sommes de cœur na bandeko na biso nyonso tu ya Beni makile kotanga kimia ezalite to senga na bakonza mboka botia bobunda que Congo ezala moko ekabonate parce que marambo la lire vont le chose franchement on risque de ne plus parler de notre pays dans son entièreté et risquer côté eteni or eza propreté ezali patrimoine na biso ezali richesse o bakoko batike la biso esengeli pe ezala bongo bana na biso bana na biso bakoko baya pe bakuta yango pe babatela yango mama na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour le poso ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Merci beaucoup Tokomi Nasuka. Pasteur John Tokomi Nasuka. Alors, message ni relancer dans toute vas-y occasion au tala. Te message aka ke na labino fort. Na pesi bino kaka ki mel parfum. Donc yé penda o kaka donc ba parfum original. Donc yé penza mobimba. So beti même na WhatsApp yé parfum en gros et en détail. Donc ba mel parfum ça ba parfum mobimba yé bien qualité likolo ba parfum yé bana mokili mobimba. Donc livraison est partout en Europe, en Afrique, wapi. Second goye bango penda bien au côté na carte profondeur. Au betika ka na plus 33 75
39 030 94. Contactez Mel Parfum afin que Ozwa Parfum à Malamu pour na solo pe kitoko. Toi kitoko ndenge tolobeli wana base ndenge tobinde ndenge konanga lende la baxi wana mais vraiment merci ndeko nanga. Ya pesi miso tumbo te ndeko William wana zala calme kalate tozonya te bakuti wana. Na komo ça déjà répétition ko kotaka na congélateur bobi nanga eza malila makasi ko lika congélateur. Na komo kota sko na chambre fada lusakifana. Donc moi 2 minutes na côté na bimio 43 degrés na côté tito koka. No mais à la base kitoko. Merci beaucoup. Vraiment na lela bino tout fort et puis bino nyonso bana poto. Fan club to le pété mindele ba Patrick la Villonnière, ba Dilou le cerveau, bino nyonso ba ya ka ba leo ka ba sele, bino tout au boza pena base ya to le pété. Nande ko nangai Keletizien Mariana vraiment ba geste na merci. Nande ko nanga oyo azana Luanda nzamba pambola yo na ba chemise opesaki. Vraiment toi di cœur na bino na pesi mbote na bino bo zo kosaka bo bengi o na bengi bino te bino moko pasa to ko sala geste après bo changer ba profil bo moko kosa vraiment nazo kama so za na poto bandi escroquer bon na fiki ko zanani maestro alingi bino te mengi nzamba pambola vraiment mokili mobimba na lela bino tu fort bo s'abonner et zambali bo sauter vraiment tout ça di cœur et na bande ko nanga pe ya Goma o ba bengi ba bipasa crash moko selma ki na Goma na linga bino mingi bo bibo tala kango belé na Goma bolela to la pété fort vraiment nzamba pambola. Na habité na Lunda Nord, bino nyos, wapi na ba monde entier. Vraiment merci. Na lingara bino trop. Merci à tout le monde. Merci beaucoup Pasteur John, merci également et puis courage à Manekotou Bazali na Goma et puis mes sincères condoléances à ma famille tout au Bazali éprouvé. En tout cas, nous sommes de cœur on a bino toali ba patriote, toali ba vrai congolais. Alors on n'acceptera jamais à ce que tout le monde a bandé qu'on a mis so ba kokufa matin midi soir. En tout cas, to bandaka kolobaka boti ba konzi ba koyoka pe ba ko agir pour que kimia ezala total Nakatia entière Théa RDC Mobimba. Merci Nabino Nyon surtout au Boutali Bisso. Encore une fois de plus, merci Naya Gianni Sitantongan pour tout Bangamituri depuis Suisse-Irlande. Véritablement, femme d'affaires Chouchou Natatila, merci Nayo. Abonnez-vous mesdames, messieurs sur Alain Dele TV et sur Nouvelle Tendance Télévision. Bon partagez ma vidéo. Toli apeteza pour Nabino à l'obozo et bon partager et kende musika le plus loin possible pour que bande comme Soussou va bénéficier na concert Eunion surtout ezobima awa. Merci na Gédéon Laura, merci na Jordan Panzou, merci na bande tout ya équipe ya Nouvelle Tendance Télévision to kutani na mkoloko ya sonzamba pesi biso makasi metoa na elika ke akopesa biso yango. Alors merci, portez-vous bien, bye bye, à la prochaine. Au revoir.